nouvelle, triste réalité, la famille, triste nouvelle. Makambo ya pasi na motema. Ezo sala pasi pe mawa, ezo sala pasi penza ya makasi na motema, ezo sala pasi bandeko nanga. Ngana lobaka toujours liwa tango eyaka eyebisaka mutu te, liwa eyaka nango na ndenge nango. Et surtout, kokufa mutu bandeko nanga, mutu oyo abelite, mutu oyo alamukati na tongo bosololi, bo planifier pe journée ke non ndenge za boye, lelo toko sala boye, lelo toko kende pai, lelo toko zonga, toko sala ka ndenge zalaka. Et du coup, boya ko vanda ka boye, baya ko benga teno, mutu tel akufi. La famille esalaka pasi penza na motema. Esalaka penza pasi. Ezana bandeko mosusu, oyo bakokaka na bango, que non, c'est ça la vie. Mais eza pe na batu mosusu, oyo bakokaka na bango ko supporter makambo wana te. Batu mosusu kutu bandimelaka soki, peut-être, mutu abelaki. Nde omoni balobi, abelaki penza makasi, ezalaki mwa pasi penza makasi, mais lelo oyo Nzambe a décidé na bandenge na ye. Mais ya koloba keno mutuka aboye, bozana e bien, bosololi, makam nyonso pe eke bien. Après ka kosolola mutalobi na kendo lala, c'est fini. Kolala wana nde kokufa na kokufa. La famille esalaka pasi penza ya makasi. Esalaka pasi na motema. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo na meme libino sangomoko ezosala pasi, sangomoko ya mawa, sangomoko ya kolelisa. Sangomoko bandeko nanga ezosala penza pasi na motema. Nini ezoleka, nani akufi, kandenge boyebi, makamu nini na communauté na biso lisusu. Avant tokota na mwa mozindo ya makambu na biso, ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que to salaka ba émission ya sika, bato sika pe bakotaka. Yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka toujours et encore ezalaka malamu mingi soki ozolandaka Étoile Inès TV zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka biso zo penza kiti na yo vanda. Tango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge to salaka, kote mosusu kandenge ekendaka, talela pe heure. Soki omonike ezanango tongo, Étoile Inès TV aosenga na yo kota olia petit déjeuner. Soki omonike no ezanango midi na kitoko nyonso, na osenga na yo kota penza olia repas préféré na yo. Soki pe omonike no ezanango pokwa, en tout cas Étoile Inès TV aosenga na yo kota olia kandenge zalaka soupe na yo na système moko kaka ya kitoko penza mingi makasi. Bandeko nanga kandenge tosololaka, kandenge lelo na memeli bino sango moko ya mawa, na osenga na bino bisika nyonso bolandaka biso,
Bon matissa ba volume, bon matissa, bo sala pe partage la vidéo oyo pour que bandeko mosusu o ba yebite nini ezoleka bazala au courant na système moko. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na makambo bien, Gavker aye penza na masolo ya kitoko, Gavker aye penza na kitoko nyonso po na bandeko na biso nyonso. Yo belaka mukongo pasi, obelaka mutu pasi, mino esalaka yo pasi. Mosusu bandeko nanga, nzoto na yo ezo ya kaka munene. Moyen okonda ezate, ozo ya kaka munene, ata soki olie biloko malonga te, ozo ya kaka munene, ozo yeba te. Pourquoi ozoyaka munene na osenga na yo benga na Gavker la famille kuna solution matakita na système moko ya bien, solution bandeko nanga na bandenge nyonso na système moko ya kitoko. Na Gavker bika na yo libela bandeko nanga na système moko ya bien. Voilà. Bandeko nanga kandenge boyebi soki bomoni video na biso ya sika ekoti, c'est que makambo ya sika pe ekoti. Toyaka ka dans les vides boyeboyete. Toyaka soki ya koloba eza. Mais soki ya koloba eza te la famille, bokomona biso te, pe tokoya na biso te. Tozalaka bongo. Lelo oyo, toye penza na sango moko eza ya mawa. Sango moko ezo sala pasi na motema. Sango moko ezo lelisa. Ebele abatu, toyebi comédienne na biso na kombo ya Hosni Muchopi. Hosni Muchopi mingi ajuaka na famille Libota, yepe akoma na ye na chaîne na ye ya YouTube, yepe akoma na groupe na ye akomi ko former batu bazo juaka kuna, ba film sika, mosusu abengisaka pe bandeko mosusu, ba mama loso bakenda ko jouer, ba mama makambu bakenda ko jouer, kandenge boyebi. Donc aosala penza musala nde musala, aosala musala na ye na kitoko nyonso. Sikoyo lelo oyo toye na sango moko ya mawa na kote ya ndeko na biso Hosni Muchopi. Hosni Muchopi na minito oyo azana matanga. Matanga nani akufi? Akufeti ndenge nini? Ezalaki ndenge nini la famille? Petite sœur ya Hosni Muchopi nde autaki kokufa. Petite sœur na ye abela kite. Abela kite la famille. Petite sœur na ye avandaka ndaku moko na mama na bango. Talaka petite sœur nanu babali yete. Aza nanu epai na bango comme moi kandenge boyebi mwa nzoto ya mama ya ndeko na biso Hosni Muchopi eza mwa bien te. Talaka ba mama soki akoli. Mwa nzoto ezalaka lelo bibela bela lobi kuna bibela bela. Sikoyo eye kosala keno leki na bango avandaka na mama na bango. Na lopango na bango bazalaka pe na balocataire o bavandaka kuna.
Na journée ya dimanche bakendaki na bango église bazongi balie basololi makambo nyonso ka ndenge ezalaka. Mai ezalaki te. Ale tango mai eza te baye kovanda ti jusqu'à ba 22h nde mai ezongaki. Pona bango balobi comme mai ezongi to banda na biso kotoka mai pourvu que toyebi te soki lobi tokozala na mai to tokozala na mai te. C'est ainsi que bakotaki bakomi kotoka mai. Toki mai jusqu'à ba 22h, 23h passé. Tango bakoti pe 23h passé, ale bakomi na bango kobeta masolo na petit frère yandeko na biso Rosny Muchopi na mwasi na ye. Bakomi na bango kosolo la ka ndenge boyebi bino moko boyebi na Kongo na biso eza na batu mosusu basalaka, batu mosusu baosala na bango te. Soki deja muto osala te. Ayebi ke lobi na osala na nga te batu mosusu balalaka na bango retard. Nde bakomi kobeta masolo kosolola solola kokoma jusqu'à 2h du matin. Tango kokoma ba 2h wana nde alobi akende lala. Mama na bango kutu mama ya ba Rosny Muchopi ayebisi mwana na ye donc leki ya ndeko na biso Rosny Muchopi ayebisi eke no arranger nanu moustiquaire na boy ba moustique bakota na boy na ngai baseki akepe arranger. Tango azo arranger wana asilisi kaka kolala nde kolala après 1h du temps mbala moko aye koganga. Ezaki déjà ba 3h. Tango aye koganga bongo bandeko nanga nde mama na ye aslamuki aye kobenga ndeko na ya mobali na mwasi na ye baye wana babengi na balocataire baye wana. Tango balmeki kaka kotombola ye nde na masuba ebimaki. Tango bakomi koluka transport bakende boye na hôpital baye koyebisa bango te ke no ndenge eza boye mutu na bino oyo bomemeli biso aza ya kokufa. Oyo eza ebembe bomemeli biso akufaki na ye depuis kala. Bandeko nanga ezosala pasi. Pasi penza pe mawa. Kutu bazalaki na rendez-vous na Rosny Muchopi. Bazalaki na makambo na bango oyo ifalaki basala. Sikoyo, imaginez bosi bo planifier déjà journée et du coup ka boyebo ya kovanda mutu akufi, mutu abelaki na yete kolamuka ka boye. Directement bandeko nanga mutu na kokufa akufi. Ezo sala pasi pe mawa. Ebele ya batu bakoya kotuna nga mama Etoiline Ines TV pourquoi omemeli biso makambo yo ya ndeko ya Rosny Muchopi. Parce que na yebike na communauté na biso eza na batu mosusu bango soki ezaka star na bango baolingaka balanda makambo ya star na bango. Mais oyo etali makambo ya famille ya star na bango bakipaka na bango te. Bandeko nanga ezo sala pasi na côté ya Rosny Muchopi. Ezo sala pasi parce que tomonaki après kokufa eleki ya Rosny Muchopi publiaki yango atiaki yango mais eza na batu mosusu bakotaki na ba commentaire bakomaki kofinga Rosny balobi ozolela ndeko na yo te ndeko na yo penza ya makila te ozolela ye te okomika na ba réseaux sociaux muke otia vidéo oyo muke otia vidéo oyo. C'est ainsi que Rosny Muchopi ayaki lisusu kosala émission mosusu ayaki kosala mwa vidéo mosusu pona koyebisaka batu parce que na communauté na biso eza na batu mosusu naebite bakanisaka ke non soki mutu aleli makasi wana penza nde signifie ke non mutu oyo aza na susi koleka bandeko nyonso to eza nini. Eza na batu mosusu balelaka ka ndenge azopostaka ndeko na ye nde kolela zolelaka. Batu mosusu balelaka na bango eza koganga. Mutu na mutu azana ndenge na ye o Nzambe akreya ye. Ezalaka mwa bongo. Batu mosusu fo aganga. Batu mosusu akokana ye koganga te. Aozo lobela kaka. Mutu mosusu ka ndenge postaka wana. Nde kolela na ye batu mosusu bazalaka bongo la famille. Dans la vie, il faut to mekaka ko se comprenaka et ozala bien penza makasi. Soki yo peut-être na côté na yo olelaka. Gloire au Seigneur. Soki na côté na yo olelaka na yo te. Yo zala kaka soki moi
makambo ya bongo ekomeli yo okomi na yo ko poster bato. Gloire au Seigneur. Soki pe na kote na yo pe olilaka na yo te. Gloire au Seigneur. Donc mutu na mutu aza na ndenge na ye. Bande konanga na ye na message oyo eza kaka poto solola communauté na biso. Na minute oyo Rosny Muchopi aza na matanga. Rosny Muchopi aza na matanga. La famille, je m'excuse, toti kababizaleli na biso ya mabe o toza nango. Na minute oyo eza ba minute oyo ya koloba teke no tokota lisusu na Rosny Muchopi to bandaka ndenge to mesana na biso ko fingaka batu ko sabola batu te e ko sunga te. Na minute oyo tozala batu oyo keno ovandi osali mwa message na yo ya condoléance kandenge ezalaka. Osali mwa message ya koya kopesa ye makasi, osali mwa message ya koya ko encourager ye ekozala malamu mingi. Mais soki okoya na ba message wana ya bifinga ndeko nanga bisika nyonso zolandaka Etoile Ines TV, en tout cas ekosunga ndeko na biso comédienne te. Moma oyo eza moma moko ezalaka difficile. Ba o deja bakufela bayebi. Ba oyo deja basi babundisa moko na bango bayebi moma oyo ezalaka moma moko dur ya mutu nyonso. Ezalaka penza dur. Alors totika babiloko wana bandeko nanga akufeli leki e osala pasi. Aza leki ya makila na ekutu tomona kata batu mosusu eza kutu ata leki te. Eza peut-être cousine akufi to cousin akufi. Mais omona batu mosusu azolela. Pourquoi? Parce que alobi ke non aza ndeko na ngai ba mesana na ye. Siko o kutu eza ta kutu cousine na ye te, mais eza na ye ndeko na ye penza ya makila. Alors bandeko nanga ekozala penza malamu mingi to souhaitaka ye to botindi mwa message d'encouragement botie na ba prière bandeko nanga ekosunga mingi makasi. Grand merci na balandi nyonso Etoile Ines TV. Grand merci na ba o nyonso bazwaka penza ta na bango pona kolandaka biso. Grand merci na ba o nyonso de partout dans le monde oyo babengaka biso. Ba o nyonso batindilaka biso ba message. En tout cas toye koyebisa bino ba merci mingi makasi. Merci mingi na ye moko sponsor na biso officiel. Sponsor na biso oyo atikaka biso te. Sponsor na biso oyo azalaka toujours et encore elongo na Etoile Ines TV. Na tangwa pasi, na tangwa mawa, ye penza azalaka toujours na biso. Toye kopesa ye ba matondo mingi makasi. Voilà. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya ba Linda Mwasi Nzambe. Bambote nanga na ye moko Madame Marie-Josée Chala. Bambote nanga na ye moko Madame Sidonia Siala. Na pesi bambote na mama Céline Kaba depuis Gabon. Na pesi bambote na ba mama nanga chérie wana na moni mama Joséphine, na moni mama Titi, na moni mama Tina Sambia. Na moni mama Germaine et pourquoi pas mama Eugénie Zemanga. De partout oyo bolandaka biso en tout cas na pesi bino bambote. Ata soki na lobby kombo na yote, mais na cesse ya motema yebaka keno Etoile Ines TV apesi yo bambote na système moko ya kitoko. Et la famille ezalaka bongo, liwa tango yaka eyebisaka mutu te keno lelo na koya epa na bino. Lelo na koya na famille na bino elobaka nango te. Liwa eyaka parce que ezalaka toujours ba plan ya Nzambe yango eyelaka biso. Yango na yebisaka toujours batu na monde ya lelo na vie ya lelo ezalaka toujours malamu mingi ozalaka préparé. Ezana batu mosusu bazana na mokili oyo, c'est comme si mokili oyo ekomi ya bango. Ao planifier na makambo oyo osala dans 10 ans. Mutu oyo apesaka biso pema ezalaka Nzambe. Donc soki lelo a décidé que non, c'est fini pour toi, bandeko nanga moyen osala autrement ekozala te. Ekozala te ata soki o mati o kiti. Ekozala te parce que ye moko kaka nde azalaka na pema ya vie na yo. Alors ezalaka toujours bien, ezalaka toujours malamu mingi tango oza na se ya moi chaque jour
omitala ndenge nini ozotambola na nzambe. Eske façon na ngai ya kovandaka na bato, façon na ngai ya kozala epai ya nzambe, nzambe azosepela to nzambe asepelaka te. Soki omoni ke nzambe azosepelaka na ye, gloire au Seigneur. Mais soki omoni ke façon na yo ndenge na yo ozalaka nzambe asepelaka nango te, en tout cas ndeko na ngai ya mwasi, ndeko na ngai ya mobali, bisika nyonso ozali, na osenga na yo kaka zongela nzambe, tambola na kobanga nzambe, tambola penza na kobanga nzambe, bandeko na nga ekozala malamu mingi. Eza na batu mosusu na kilelo oyo bazo tambola na bango kaka tika na tambola. Tika na tambola. Si s'agit que non aiba batu mbongo akoiba. Si s'agit que aya kofinga ka batu akoya kofinga. Si s'agit que non aya ko sabola ka batu akoya ko sabola. Si s'agit que non aya ko sasa batu akoya ko sasa. Pourquoi? Parce que aomona ka keno na o vivre nanga eza nde mokili ndenge ezotambola na otambola nango ka bongo na okende nango ka bongo. Ezalaka pasi penza pe mawa. Totala ndenge nini to otambola kana nzambe. Vanité de vanité, tout est vanité. Quand ndenge boyoki histoire ya ndeko na biso leki ya comédienne na biso Rosny Muchopi auti kokufa. Bandeko nanga eya kote ya ebele ya bato. Ba o bayebaka te eya kote ya biso. Parce que liwa ekoki koya na banzela nyonso. Liwa ekoki koya na bandenge nyonso. Eza na batu mosusu bakufa ka boye. Alala la muka na tongo boye. Akende soki musala ozonga aozonga te. Akufika na musala. Batu mosusu ka na se ya pondi. Alali ka boye. Kutu ye. Pusaki aganga ki atako ganga. Batu mosusu baganga kate. Batu mosusu kandenge alala ki. Nde kolala na kolala. Batu mosusu bakoma na bango bongo. Alors, ezalaka toujours bien. Soki nzambe asalela yo grâce. Ozana yo bien, makamuna yo ezotambola bien. En tout cas, yeba pe ndenge nini ya kozala. Ndenge nini ya kose comportaka. E kozala penza malamu mingi. Bandeko nanga tokomi na biso na suka ya partage na biso. Bye bye et à la prochaine.